Comment on est là? Voilà, on a carte. Mais nous, il dit qu'on a une carte. Masanga, nyonso téléphone bon naza posa na yeba bano ba meme biloko est-ce que posa na image ata moko te tomi ba papa na ndenge bayaki na ndenge nazaki émotion donc image eza ndenge na boka ngelo mais vile boya oya mais peut-être tango ya ba kilia est-ce que mon ata mutu moko posa image na que yeba il a fait partie du groupe wana ba ko ça tangue ba kosi biso to c'est pas continue on va rapporter ya que on va pas ça donc ay ba ina na machette ba ina machette ba fao ba ko perdre mabaya bana ba osala ba kesho de ba utaba nanga na cc bakabol biso na pont oyo bakabol biso babike pont wana ekomi ya bango oyo pont vraiment situation la biso la psychotré daki nango calme mais ces derniers temps et dans vraiment ba groupuscule moko salami notamment côté ya côté babengaka ya porcherie na localité Keke na bana musuba utaka na se côté ya localité Nganda CC nde lobby wana ebandaki na butu déjà ya mercredi na butu bayaki ko vandaliser maison commerciale ndeko moko ya Nganda CC nde lobby na yango bana pete moni ya porcherie ba ko s'affronter na bana Nganda CC na pont oyo sur l'avenue avenue Etana nde na régime na biso toza pona ko informer autorité municipale yemoko le quoi d'arrêter homme du terrain les bourgmestre Franck Bonzo la meso akitaki pona ko s'imprégner la situation ba la police bazalaki to kitaki pe to trakaki bana on a kaka na butu toujours qui une bonne partie na bango ba déjà acquis des droits. Merci aux presse et ba mesure moko sécurité na ko étaler nyonso awa te mais la population ce matin moi-même j'ai fait la ronde pour s'enquérir de la situation. La situation maintenant est calme. La population a sepeli na descente à Mokonzi et puis Mokonzi a promettre bango a rotika bango te to kende vraiment na bana jusqu'à leur dernier retranchement. Toujours landela bango tina suka. Des messages na no pesa la population ya Sikotra ezali ke parents nyonso cousin neveu tata mwasi mama lek oyebi mwana na bino azalaka kuluna bobenda matoi atika parce que cette fois-ci akanisa te que ceux qui bakangie akozonga lisusu te. Nous sommes là pour éduquer la masse. Bientôt to lancer tournoi ya football na quartier na biso ba organisation sportive de Salama nous sommes là pour occuper bango mais ceux qui bango ba osimba machette ya ko botolaka batu ko bebisa biloko batu wana batika ba acte wana eza malamu te population alingi kimia. Normalement na programme na biso ezalaki ke saison sèche o elanga o esilate to doter bureau to doter quartier na biso Sikotra na bureau ya Sika mais compte tenu à bas moyens au moins c'est la commune qui construit. Nous sommes une entité territoriale déconcentrée, on n'a pas une personnalité juridique pour reposer un acte. Donc c'est la commune qui construit. Na moi ba document mike ko tarakotaka mo ba rétrocession zonga mike nde toza ko tonga bureau wana mais to se beta pembela na ba partenaire ba honorable ba notable bazali na Sikotra o ebi avanda pe na Sikotra Olanda biso ce qui peut na moi ça qui sima moi libaya moi CT et kosunga pe biso po déjà to bandi de élévation kala mingi te zo nzamba sungi bureau do sila ndeko likambango esama mkoni esami lelo sikoyo bana wana bazouta bakote bauta bana na CC na pocherie batia biso la police awa est-ce que boyebi ata bilonga moko te bilongi toyebi te batia biso na siati la police te sous siati te siati ne batia na siati awa